Salut, bienvenue chers internautes dans votre émission Réponse à nos questions. Toujours présenté par votre serviteur, humble serviteur, le mathématicien de la presse, Brad Bumba. Hein? Aïe, babi, vraiment Brad Bumba n'est ma cambo quoi. Le lot au bête, elle est solo na Rochelle. Claudia Bakissa, bisous. Yango Wanande, le 8 mars, le cas sorti officiel. Il y a bisous. Sans plus tarder, tout sur la Moukena Rochelle. Le solo, il y a Claudia Bakissa. Bonjour Rochelle. Bonjour papa Nanga, l'internaute le plus beau de la capitale, vraiment. Journaliste, soit l'équipe journaliste et tout. Soko zaki mwana, sona zaki mwana moi c'est ngana ya pa na osente ngochanga zemi wangana. Maman. Et là mona ko lobaka na pesi bana mbote tout ba poto ba internet tout ba la biso c'est net ce moment. Et pour commencer, je salue ma patronne Claudia Bakissa, la perle black, autrement dit la reine des Tchatcho, la reine des Tchango. Il y a semi batteur musique à Congo, donc voilà, si je vous ai dit que ce jour c'est que se rejoindre en Paris. Je sais qu'en ce moment je suis protégé quelque part. Pour lui, il a né et grandi avec la bourgeoisie depuis le ventre de sa mère. Pour y aller en Digana Bikedité. Il y a Botamana McDonald's Pizza dans mon nom. Et en bref, le monde a dit que Congo comprend des valeurs. Qui est Claudia Bakissa, qui à un certain moment Zamba Pessibisoy. Et l'autre côté, on a un chiffre qui s'appelle la musique à Congo Zagine-Clo. Donc Claudia est aussi ça va faire, il faut doucir, il faut kangamité, il faut peser, il faut kangabapota au bazokaki, il faut aussi sa tembe, il faut aussi. Ça dit que Claudia a partout, au côté partout, ils sont dans une pouvoir, la reine d'Angleterre, Queen Mother Kitina Congo. Cette fois-ci, ils ont gouverné musique à Congo. Mais bisous. Bisous, très bien déjà, Bimagi le 1er mars, je vous assure déjà que la plateforme et tout, et Internet, YouTube, ça dit que au moins le leader est bandé. Mon ami bisous sans promotion mais plus de 10 millions de vies na YouTube beaucoup taboromo na yango makamabelo que ça mais za biso ba pisquoire donc so tali mais biso ba manamso za ba pisquoire totali bien ba majemantis do ba mando so toke na bango na ba vie omoni lelo Congo te ko comprendre valeur en musique à Congo te ko comprendre que qui est Claudia Bakissa Claudia yo wana pona ko silisa makambo tali buzo ba ben sanité ba polémique buzo ba makambo ba futilité ba makambo mike ça veut dire que Claudia yo wana po asala ke makambo esalama na musique à Congo te et je vous assiste à tous ceux sans sponsor, sans publicité. Et tala bana ma musique et bana maman fatwa qui dans la marché de la liberté, aéro bina yemba. Et ça la maranante. Et ça rapporte que tout le monde qui ba haute autorité à Congo, tout le monde qui notamment mon colonel Tshisekedi des partenaires aux autres bisoté. Il y a l'équipe colonel tout ya monde. Na Asie, Amérique, Afrique, il y a Océanie. Donc il y a l'équipe en tout. Donc ça dit que numéro 1 va porter numéro 1 il y a colonel ya Congo. C'est mon colonel Tshisekedi. Je vous assure que Makamabouine Salamati na mboko ya Congo. Vitesse ya Claudia. Vitesse tu dis que d'abord ce que bimi bisous na kin YouTube oui YouTube nde to abo pena bata poto ne balanda biso trop mais na kin na biso awa Claudia za vraiment terre bon au moni kin vraiment kin na zef sayo kin eza kin bako sa les grands internautes kin eza lo moment beton Claudia il faut se stabiliser nam OK c'est monté ça dit que tu monter makambu tu sois siège dans le biso to za pena na siège o eza qui était que yo ko luka biso te biso luka biso pena na siège parce que na OK c'est msuba beta ah so bo luka siège na mango et lokuta biso sala basanga na wenza mangobo on soit sangana na wenza gambela mais biso to na siège le seul orchestre o ba répéter na clim ya mali les arabes biso et en plus les autres sabino qui était que des qui ne fa fan sa mouvement fan sa orchestration makamutu fanda et bozo comprendre ce que bon monde déjà en plaire mon mu pepeninga zo ya epesi ba leader musuma ba makamu na mutu et sambusi ba étranger et en plus dans ba makama musique à Congo étranger ba comme côté en fait na ba loyenge moi je cherche journaliste yo zo no marocain ozo no libyen ozo côté ma musique à Congo pour ani voilà te ka pétrole ou soit banda commerce à pétrole to essence wana nani non fula été hier azoya na ba lire mo moni mobe soka aka mobe c'est mon frère moba ne ko fundela ndaka $20 na mpasa nzamba sali ke leto zu mobe akomi na 20 de la science na gombe nga yoyo ndeko na bino ati nazaki mutu moso na sale mission boy na yo lobi na tongo fo basi nga 300 fois lipa na kimi mais lelo na koma ko lia ba ça dit que lelo vie changea on n'est pas Claudia pas Claudia maman na c'est la vie kuna ne place ba personne zo bon moyi ça dit que o ba lobi ke landa Claudia o ko zo bon moyi ça dit que na zo sayo papa na nga na zo sayo ke tel lelo kongo ko comprendre mais place au salaki wana avoye pas te bisika na zalaki ezaki en fer naki en matière on a bande ko sa musique te on est bande ko zalaki te oyebo sangani na wenza mangobo apo yo leki na te fo kosi mais le lorsqu'on a bande musala pas son ancien président na Mbote papa to so leki lelo to so bon je le salue à passant mon vieux kabose bulembi ya ko bia ya ko tumba voilà chers internautes autrement disant tengana na la hypocrisie wana vie na nga wana bena vie na nga ko bosser vient à parler zakala biloko bomba ekanga masolo donc wana vie na nga bena donc to loka na ba 2h 3h et je vous assure que wana vie na pesi mbota passa mais je vous assure que maman chala na maman mbili ba pesi pouvoir na 2h du matin ba biko dia ke na monti na demi sans to ko sambu sa mitakala ba chanteuse congolais ba imba bien
tokolakisa bango kelelo kete Congo eza na posa musique Congo eza na posa ba insanité te Congo toza na posa ko pesa makambu toza na posa kelelo valeur ezonga omoni lelo mer nanga ba yara ba comprendre te qui est Claudia lelo nazoloba ti nazoloba te bele ba mona ngo micro mais je vous assure bo pesa nga kit no fa na ngwende na wesa yo po makambo ezo na mboka vous comprenez to fani dernièrement awa ambassade des États-Unis va faire lettre tina répétition que président a Donald Trump a bengi 40 voix musicale côté des États-Unis Beyoncé na ba Shakira ba beli bizu besi ba mutu Beyoncé traqué épilepsie nazo ebisa yo que musique biso tozo beta tozo ko envisager libanda nazo ebisa yo que to simba mboka vous comprenez ya nazo ebisa que jour na yo ka générique na studio na suma na bilamba nazo que émotion zwanga nazo ebisa yo que to yo beta générique pe enkoleka Robinho Mundi bon en bref et lo mona koloba obi keno ba simingi na Congo ba chanteuse na biso ba makasi na ba générique yango siko pour vous dire que biso to koti bisika ba kotaka oui pe na place il fallait pour pas aller faire rigola Robinho Mundi pour na générique place Robinho Mundi ba zali mama to beta na lobi to solo masolo ya ba congolais na boye ko solo masolo ya marocain na ba étranger donc on beta masolo ba congolais omoni il faut to comparer na ba DJ Manix to comparer na ba no ba Gezma wete yaza ba niveau na biso te yaza chanteur te le président ouais rançon le roi de la forêt so pesa ba to ba trophée a pesa ba to ba enveloppe a pesa président héritier Watanabe a pesa président Ferrego a pesa président de Babino yo ba pesa nani na voka la gimalela asaka misi héritier yaza chanteur te na mboka Congo o ba yebi na mama wembo te papa yo quand tu joues le ballon ko beta na bureau privé dit qu'il na binyang wana musique bana mike vous comprenez musique ne sukiga yemo na matete na lemba na donc voilà le musique bandaya to l'équipe na terrasse to équipe na nzemba Claudia na lobby na yo boya yeba yango bien musique ya Claudia ekozongisa ba leader rebelle na ba lufu bandoteka ba jean misuba kozonga koteka ba télécommande na zandu pour nous dire que Claudia yende pour na ba faire pour la kosukisa ba faux chanteur na ba faux chanteuse et pour vous dire que te ngana to okuta na papa nazoloba na yo ke makamo nazakoloba na lobby makamo nazakoloba na ko assurer au moins ko travailler na leader ebi musala nde sala ka to loba boy na loba makamo eza en 20 na loba na leader zo travail je vous assure que te papa bana ma musique bana na Congo moi ça beta na chango sans publicité sans album personne plein chango PC trône babi que te Claudia ke na bango la reine de chango makamo boy sala matana musique ya Congo to mona moi smoro a bois qui bord na bar peto yoke na lobby atena ninga mabeba na basa le 8 mars babeti wa teko ngana otanga bato msuze na lobby ngana na journaliste na lobby apa ba makeli mabasala ba ke basala na wenza mangobo apa ba ke sali like mana wenza gambela babetaka ba musicien na Congo babetaka na okesen oh que je bi que tel les réseaux beta nani à part Claudia mama chala na mama mbila ba soli na deuxième du matin bi Claudia ke na bango tina 2100 yango na zef sayo ke to lakisi siko lelo ke Congo ezalaki ko manquer mutu un certain Claudia Bakissa yango je vous assure que Congo ko comprendre makambo kaperdien le jour ko bima je vous assure na chef de l'état oyoka biso ako na chef de l'état oyoka disco vous comprenez mineko na poto ken na bango na likolo na zef sayo est-ce que vous pensez que Claudia ndi aye pena bo s'installer parce que Claudia a notre qualité Ninga yé vraiment boire s'installer vraiment dans l'orchestre tout dans le bon carpe diem tant que bien pour bisou déjà to la faire na ngo na Congo pour da to ki na ba YouTube et pesa na king vraiment donc Claudia fan c'est bon en bref c'est ça que kini za kini eza lo engeti kini ba ya lo engeti kini lo to ko comprendre so beti no la bonne musique ba yo ka et l'autre ko sentir na kini c'est pour cela monique to lini ko pesa bango biloko ba yo ka te Koli ko pesa bango biloko inaka. C'est-à-dire que na posa to me mandi nouveau na musique ya Congo. Na posa que le lotango nzembo na toto ko biso ba comparer biso ba nzembo kala. Obi ba nzembo na feza nene. Ba nzembo samba oh samba. Bino ba to boye ba kalibo soya. C'est-à-dire ba nzembo ba comparer na biso yango wana. To beta musique ba ntesa, to beta musique ba papa de mamenga. To beta musique ba mupelo chama ya maloba. C'est-à-dire to beta musique o que le loko tika la ba hymne national na mboko. Ya pour vous dire que ta musique ba beta tout wana. Un, pour mona que vous comprenez? Petit saï dans makambo yango na sao qui était makambo zio na mboka oyo affaire réseau ya ndongwana ezokota nazo sayo qui était cette fois-ci Congo zo comprendre que Caperdien ezo na makambo pour Caperdien jour ko bima nazo sayo na États-Unis ba koya na mboko nazo sayo que disque oyo ko beta ko leka ba disque ba tout et l'album monte so to ko banga na mboko exacté pour vous dire que prévenez bisu yango wana était bellissime le leader msumi tout. Vous comprenez? Neti leader za na tibera mikwa. Ako kalisu. Anako tanga comme on est dans étranger bisu parce que longa non na tena po so fulo bango ti. Mais internet na biso le roi ba Christelle Lomboto. Ba Maria Mbundu depuis Suisse. Basé belé bon pe ba luka ba leader wana nga ba ndotanga nanga. Christelle Lomboto. Fabregas. Oh, wana Fabre Maestro Zegem.
Je le salue en passant place à Zali. Zambe Ozana Ozana. Ça va le vivre. C'est que ça m'a Fabrice. Fabrice a la musique. Fabrice a sa musique. Tout ça va avancer. Le Congo. Tout me Fabrice a la musique. Vous comprenez? Banda Fabrice a bandit le lozana censé. Yango monike na ba veo mususu zomona ke bazokota babuzo bana Fabrice. Na fait Mombasa. À Caligula. Sozomona ke ba okota barando na Fabrice. O Fabrice a sa musique congolais. Fabrice a sa reconnu na mangama belle. C'est game Fabre je maestro je le salue en passant. Ça dit que mutako simba bango yaye. C'est que ça Robinho. Te ye na ntanga comme on a été papa. Na ntanga ba konga étranger te. Na boy nanga kotanga koma étranger na mama na étranger te yo za biso elonga na boy kotanga na mama étranger ngai en bref na liso ya musique wana te ngana ngomi ko expliquer ba tout la vraie musique congolaise ça dit que makamba ba infinité ba salité mais lingo pas de folie ba tout petro et ben internaute yo te ko comprendre que cette fois-ci on a fou la leader na ngai yango na lobby na yo que Fabrice Maestro je le salue en passant Zegem 3 fois Zegem et na zo ça yo que donc Fabrice leader autosika nega yo na mboka Congo. Merci beaucoup. En plus numéro 1 numéro 1 eza Fabregas Maestro. Après azomona président Ferrigo la Nika Boronina, azomona président numéro 1 Oche Fabregas. C'est la génération na bango. Ah d'accord. Voilà. Après azomona Ferrigo la Nika Boronina padre, j'ai dit des nuances, azomona le V Musuluta ni papa chéri, papa Wemba, azomona le R Mago Fali Pupa, azomona président Ibrator, azomona président non, président Bill Clinton, McIntosh, président le Scrum, on a tangué Amitou Nazanen. Fali. Natangake, le rey Mago, is back hustle, 3 fois hustle. Donc, hier, Azamuta Makamu, donc, Fali pour pas dicap la merveille, yo, yebika maramnenge zalara. Ya combien bison en français? Musique, moi, il fallait, alors, les musiques à Bouzoba, fallait côté si bison à World, il faut. Bah, il m'a français le roi président, Fali pour pas. Ça dit, moi, il fallait pour pas ken bison à Maramoro boy. Donc, ça dit qu'il fallait boy musique à Bouzoba. Ça dit, on zomona qui Azamuta félicité, puis à oser quand même en français, pendimami, à s'installer. Hassele. Merci beaucoup. On continue avec Rochelle. Hein. Je salue le manager Franck Mamba. Bobby Inbox toujours en marche. Le manager Franck Mamba. Lévi Paye. Gardi Matungulu depuis Canada. Salut à toi Bobby. Brad Bumba Botsika été Ferrand vous. Hein. Salut à toi. Derrière la caméra Dede Miongo Tata Mandefo. Le cordon équipe Bumba. Donc, c'est cool. Bobby Singa. Mère. Là, bah, maître Nabiso ya ville. Il y a problème. Babi il paraît ba finga qui est ndumba ezara moins compréhension mukie mère ba chege bango yo ne ba sala rabiso na ville et mère ayebiga façon kosola na bana ye wana za mama ya za mama ye tozo benga la mère des opprimés ye alokotaka na sa tomboli o lelo nga nazaki piéton nde na bona yebi lisusu nzela ya gambela la raté na tika matola ba 5000 francs donc ça dit que mère apesa ba tu valeur na yebi ke bandeko na ngai et soki mère aye pena na yeki mbele ko koma ya kosola na ba cheke na biso ville bango ne banzamba ville bango ne ba yebi makambo donc mère ya kosola na bango ko soigner na yebi ke zaki ka moi bilo moi mike mais e ko bonga nango vraiment na yebi ke mère pena ko soigner na bandeko ya ville et bino bomone na soli na bango donc pour vous dire que ngana kota partout donc ngana sola ka musique ya wenge ngana wenge. Comprendre yango monika ki nazolo baraki na bateau tout ata bo beti ba tricage yo nazolo bana yo ata beti tricage yo kana faire comprendre yo boy na niveau mo na yo ko chaka e peuple lui ate ngana hotel sende manugi na to za guerre ngana yo comprendre yo ça yeka ko boy to tanga kombo bon nationalité n'ende jour pesa on est notanga kombo na TV nga tunanga kaka ye ye aza tibera mikwa na ko simeda amta azme yo kana explique ana azme ana tibera mikwa et Dédé Azap Thompson a 16 plus de 3 tu es par nationalité de 4 banda musique na voyage akendara ba peto akendara ba pakena na boatu donc ça dit que toi mamune na Congo te en plus na tala santé na mikwa na ye donc poso na mukoze pembe ne sika moko Claudia Bakisa moi je t'attends en retour na biki ngana to beta maman na eloko mobo déjà jour à rep ezakada lundi na ça dit que tu répétera lundi ainsi que mercredi na Chaudrome na Bandal ex Boyoma bisika o ba grande fille ba yaka sika bana IPC ba sepelara sika bana ifasiki ba sepelara bisika musique à Congo zo ranteke ça dire que le seul orchestre o ba répétera la Mali les Arabiso et en plus dans zolo barake boye ba ke Caperdien mezo ya bo se présenter bo zara après au jour 10 qu'on est ko bimana zo ce que ba PD ba kozonga mibali ba lesbienne ba kozonga basi pe na zo ebisa yo bango bien tanti nanga na zolo bana bien musique to ça les amonda mibali soko zo kota ngo ko lo yengete lesbienne à 70 ans à la raté Nazolo banayo lesbienne à 70 ans à la raté mita la forme non komi oza ngombe toza toro toza ours et de fois bagasi boso yoka mais te yoka expliquer yo ye nazo comprendre yo boy ye pas président bazoya na sous forme ya mwana ya mawa bazoya na sous forme ya mwana ya mawa omoni lelo président Fabrice azwaka nga na ba décret moko boy
mais tant qu'on a comprendre la musique à Maestro Fabro n'habiter na Sarah Berre il fallait pas na qui na ngona maramwana izaka cause maramwa ser na ngata tiana pour na pekisa ka melody amba ndena tendaka pena Maestro no fo mais na yoko bongisa wana za zege mais na zo ka les bien na 70 ans à la raté cette fois-ci no balaye no chena pale ça tiana melody amba tiana pekisa ka melody amba et cette fois-ci nazo bala ndé gonanga wana nazo chena pale jina PMF nazo bala et alongola ki 3e minanga cette fois-ci na boy makambo ya avortement donc botanga na to sala foyer et ngana bien na komba Carmel et on comprend petit sai on comprend moni makamu Claudia zo luka na fil yango moni leader ndé baye baraye azati ana miki metala ko moni ngezo tanga na ba shenge bazo zenga pour vous dire que Claudia ndazo na makambo Claudia ko simba ba fero moni nazo bisa ke mboka oyo ok non ba aventure te biso to soya mais nazolo bana ba o ba ko chana terrain sika mona biso boko teka ba télécommande na lufu ba mise bele to comprendre ma ba demito na ba orgam basala ke loko te na musique ya Congo musala mako kenda ba ba koko moko na mbanzalemba ba mfute bana kili ba bini et on se mona ke bar ça pena réel et sinon mama bale musique na Congo ba sundoli yango pourquoi buzoba ben sanité makamba buzoba bazoyemba te ozo comprendre bazoyemba te yango moni ke bar ça na ba réel et sinon makambu dele mongo to kata po Rachel ozo comprendre mamango yango moni ke biso to zongisi banzembo ya kala yaya na zebso le jour ngana yoka générique dans son studio et monsieur salanga na banzembo na sumba na bilamba je vous assure bokate logo te na sumba diaré na bilamba pour vous dire que tete zongisi banzembo biso to zo comprendre biso na album que mon salidente ça na ebita so bozoye babato na otanga to mosade fa de mambenga to immortaliser mon père au chama ya maloba to immortaliser papa na biso yulu mabiala to immortaliser ba takala biso to beti ma musique le roi zamba oh zamba zamba o konyoka bino batama ko babela bela basoki dia nzenza c'est à dire que to zongisi musique wana na kata mboka et pour vous dire que to zongisi la vraie rumba o bango tout ba beta wana ce sont des plagiats et en plus bango tout ba sele lokote on m'a dit ba misu ba cheboye ba misu ba sauter ba sele lokote yango siko musique ezo banda musique e banda misu ba cheboye misu ba beti boye ba sele lokote on m'a dit ba plagiat za luka makambo ya tiens na lobby ngana zo yebisa lobby ngana banga ka mutu te a part liwana nzala esili ngambo ko zapena opesi mutumbo to mo finye ka wa ngamusala na ngeza yango na ngana za éclairer oye na bomi ngana ko bango te ozo comprendre en plus na zo yebisa bien mangobo na muta age na yo te o fingi nga tro na zo yoka ba benga nga mentela mangobo a mukolo obani musala ki porte parole je crois na bandal ba logota ko pas d'offre dominguez et en plus on a mauvaise haleine na munoko lumbaka sola munoko pour que polo na libumu et de ma connaissance na mapiata ba mema poto ya simisanga pe okenda poto na ndinga sima yango na zo yebisa boye faites attention na mamu na ngana masa na yo te na leki et en plus porte parole ko kisi 45 atika musala na opese musala teka ba jina lufu zo mbonde ko ngai musique ya Congo yango yo la vraie musique la vraie rumba et c'est pour ça dans lobiga ke Claudia Bakisa la perle black mokitanya mama mbile na mama chala azoya ko kanga mboka azo simba mboka oyo et en plus soki musique na biso esimbi te tenga na ko chalisa bité na ko koma ko sokola baba na cité Betel donc soki musique na biso esimbi te oya Claudia ngana banda ko komola na cité Betel na Arche de Noé wache to sarana yo na ozo yo kaka mais nazo yebisa yo pona silisa oyo moni ko kolimbisa nga etali yo opo moni ko limbisa nga te je m'en fous pona liaka pe na ndaku note oyo moni pe ke akolimbisa nga etali petit sai opo moni ko limbisa nga pe te je m'en fous na liaka na ndaka mutu te yango nalobi nga Claudia soko meki ko finga eto lobi mabe na koyelo mutakala na 3h du matin nga na la mère menda Claudia ngai bana nga ba ndeko lo balingala mais nso ko mo senga papa tu me donnes le pain en français bana mo tanga noro na ko mo tonga na niveau leton Claudia longola nga na via ya ko tele ma texte papa o moni Claudia pona nga na lobaka yango bien soki Claudia zaki to bandela mokili anga zanza même takilanga et en plus dans ce que na famille bakisa basundolanga ba jino babosana nga na mo asuka na bango yango na zo lobaka ke bo se préparer en conséquence ka perdre nezoya bah oh tout bana pour ça région de Bisso tu répètes chaque lundi ainsi que mercredi n'est-ce pas Chaudron ex Boyoma na Bandal bah oh tout bana pour ça la voyage bah répète continue te bah répète to arrêter qui apparemment pour mère akei azozonga bientôt là dans une semaine azo ce que mère akei mikili tango mère zoya tu as deux donc ça dit que tu as deux événements na kata mboko c'est to voter en plus c'est là capitaine de bimi mboko ziki donc makama Congo ziki c'est souci boira bato donc bah oh tout bana pour ça ko benga na plus ya Willy Musheni Costa kulenga ça ba mi ba na banga kachote
plus ya Willy Moucheni Costa Couleur ba yoka na raté mais ngana tika bango obenga na 89 ti 55 ti 26 ti 960 ti o mutu batalisa mutu eleka munga mwana eleka munga mutu batalisa yeyo petit sai au moment Bobenga na plus ya Willy Moucheni Costa Couleur 89 55 26 960. Quant à moi pour finir, na pesi bon dimanche, bon week-end partout bisika Rosala. Je sais que Erozan ami qui lazo siroteji. Poye abotama na bourgeoisie né grandi avec la bourgeoisie depuis le ventre de sa mère. Ya ndikana bikedité. Ya botama na McDonald's pizza na munoko. Claudia Bakissa la père le black ça dit que mon kitana maman chela maman bila. Papa journaliste na bossa ngelo wa ko websa yo. To koti bisika bakotaka. Biso be to koti place na bakotaka. Dans ce que générique joue au Bima. Dans ce que était aux États-Unis, baroya pour toute sa relation bilatérale entre Bissona Bango. Donc ça dit que la musique est couffe au Congo. La musique est zone en ampleur. Donc Barça n'a rien les hommes en ampleur. La musique est couffe à souci. Vous avez un point pour vous dire que mon toit hier le long quitte à zone sa maman musique à Congo Azoya. Yango bope sa merci belé. Donc na habité son rosa neni. Ko fuka masina fuka ma. Ko la na ba plateau sina lala. Claudia pona ngana habité so rosa la nani. Claudia longola nga via makolo. Ça dit que ngane na za a na zo sayo. Claudia za ndeke famille ba Claudia ba sundola nga ba bosana nga na yango monique le na ko yeba ke na za na famille ba Claudia. Et pour vous dire que Claudia ba kisa la perle black mon reine de chacho mokita na mama milela mama chala. Akoya ko simba mboka oya so kanga pe to ko beta. Soki disque na biso esimbité na nokombo la ba bana cité Betel. Na remonter ka ba jina gamela. Pour nous savoir que musique est zone en plein, musique est zone na mboko papa journaliste. Au moins lelo na savoir mingi ba sali ba plaja, misuba bini bo misuba sauter, mais cette fois-ci tozo doser ba muluki makambo moko. Na banga ke loko te na mboko à part liwana nzala. Na samba trop na beta matro. Et pour vous dire que na pesi kaka oh tout. Ba yebi ke bazana posta to sangana bango, boye na pas chaudron et nazomona mbala moko wana ba mbote na nga na pesi na plus code mboka ya Willy Moucheni Costa Couleur président de Plic Pomba Alliance Massananga Giliti kumba bango et le seul président wa pelanga palais na kata Congo à part Claudia c'est président de Plic Pomba donc Bundesliga ata yo vient Mombasa ozona makambo to sa charger na yo Mombasa to yebi ba jeune na yo yango pour vous dire que on a leader Pomba déjà ba komo zo ba kipeleke c'est Claudia lo ba yé biso to ka partenariat na Pomba de Plic donc biso to tala ka Pomba na lobby ya biso toza en partenariat na Pomba de Plic Nzambe Alliance et Bundesliga toza na bango Caperdien Ezoya et ba tout bona posa ko benga ngabo nazo boka mbala moko ya Willy Moucheni Costa Couleur na moni Pito Luka ya Shadukuba lipasa bambongo et nazo mona maman qui basket mo konza de commune nazo mona mon colonel Tshisekedi ya l'équipe colonel tout tchichi donc il y a l'équipe colonel nyonso ya Afrique ya monde ya Asie ya Europe c'est-à-dire que numéro 1 ba colonel yé wana le colonel le plus beau le plus swag le plus frais de la planète mon colonel Tshisekedi ya kabaka 300 600 mata soki mon colonel kabelo $10 que notre sa pas famille et Aboubakar Lyondo Nzambi ba mongo abi vie $10,000 au kabela kinga na zuidanté nazo ka déjà fait na posa savanana na étouffé yango na posa na étouffé au club vena ngai Aboubakar Lyondo Nzambi ba mongo abi donc vient na sima na yo donc ça dit petit na yo yeyo et nazo mona mbala moko wana na kati mama Jeannette Bakissa Jino Kapore Gibran Shuka c'est à dire que asali le commandant de bord yo wana et na moni mbala moko batutu internaute ya Willy Moucheni Pito Luka ya Shadukuba lipasa bambongo ya Willy Troka na Brazzaville et maman Carole Aguito na Sonance pour vous dire que na nzembo na suki saka mibale nzambe na Claudia oponi nani Claudia. Voilà, chers internautes, on est arrivé à la fin de notre émission Réponse à nos questions, présentée par Brad Bumba, les mathématiques de la presse. Quant à moi, je dis merci à Christelle Omboto, vrai Kiji. Donc, salut à toi, Christelle Omboto. Franck Mamba, les managers, Wabi Inbox, toujours derrière toi, Franck Mamba, Wabi. Plein de réseaux, ça là, mais des gars, hein, Ferrand, vous, salut à toi. Je salue Mariam Bundu, d'ailleurs, j'ai dédié cette émission à Mariam Bundu. Quant à moi, je dis merci, on se retrouve à la prochaine. Et puis, sans oublier toute l'équipe de EHP Media. Ah, je vois déjà. Maman GH, maman BT, papa Edo Amani, et puis le cordon et Kibumba. Bissonio Soanande, tous à la déjà famille. Dédé Miongo, Tata Mandefou, Belé derrière la caméra. Merci et à la prochaine.